Télévision de Reni Dibetu, radio Yoyeni Ibetu. Biso bana mikeya kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka. Mbote mingi partout, est-ce que vous me kolanda biso vraiment? C'est mon angeza parce que vous avez belé à kolanda biso, ni bolanda biso na site na biso. Bon, mon ya mboka, vous n'aurez jamais dessus, vous aurez toujours des informations ainsi que puis vous aurez toujours un biloko et ça là que vous allez vraiment à l'aise est-ce que vous allez la carne et puis que après ba misala pour vous ongaka bo rataka penzate kokota na bon moko ya mboka vous mona biloko et ça la rabino bien informé rabino vraiment humble servante na bino yeyo Sandrine Mungoza oyo a se déplacer pour na koya ko solola na bino actualité oyo boyebi na minute tout perdre icône munene baba munene oyo tout prébi que votre kufa siko ezali ndeko na biso Tshisekedi oyo alita pendant longtemps pour la démocratie mais lelo atiki biso na 84 ans tebitelo ni ko s'est passé dans selon personnalité mutu azolo ba oyo akoko mona et puis baza vraiment déçu que atiki biso avant marambo comme kino na sukate lelo to yambi pour na bino prophète ngefa oyo boyebi azaka toujours na biso boyebi ninga lobaka bozaka pe de suite na marambo ya lobaka lelo to lobela marambo ya chichi otomesana ko benga ndenge moi témoignage amiki ko kozala ce qui est pas kozana moi témoignage par rapport ya loko to lobela lelo na yambi éviter na bonjour prophète bonjour maman nzambi ya pambola yo parce que l'émission madame bon moko mboka ba Congo a toujours bon moko mboka malgré ba souffrance na ba passe na biso mais tozaka na bon moko. Alors, il y a un peu sur les cambo ya papa na biso Tshisekedi. Oui, à Tikibiso, mais oui, n'a pas peuple congolais pas décourager. La lutte continue. Pas décourager. Parce que papa Tshisekedi, il y a Zali roi, la moto, il y a Zali école et la démocratie. Et papa Tshisekedi, il était le seul à rebondir dans Mobutu. Il a plein pouvoir à Zaki Nango. Kobunda na Kabila les pères, Kobunda na Kabila les fils. Alors, yé a yeki na idéologie na yé, malgré Moutou, a bon ganagnon sauté. Et puis Bible zoloba Romains chapitre 3 verset 10, personne n'est juste devant Dieu. À ça la rigo ça les lois tikibiso, mais toujours les habitudes na mawana motema, mais à tikibiso Congo va continuer, Congo va continuer. Et puis azali papa moko mayele. Son la Bible l'eau t'as la fruit ya Tshisekedi. Mende l'homme le plus puissant. C'est la belle Mende. Ils ont fouillé Tshisekedi. Batomingi va dans pouvoir la majorité. Ils ont pas pouvoir ba fouiller. Azaki une école ya démocratie. Azaki na lenga zoko former bato. Ataya kei atiki biso na ba leader rebelle auto comme la démocratie to kene katna. Mais ba congolais ba mitungisa mate. Tshisekedi papa Tshisekedi avec une mission na yé. Il est comme Moïse. Mais Moïse a bimisi ban Israël na 430 ans na boum. A memi bango na Kana, mais Moïse a côté Kana te, Josué na Caleb ne ba côté Kana. Mais pourquoi pas? Tu sais que dans internet azana mikolo na ye. Et puis ba africain. Na ba torture au papa yazui. Depuis Mobutu, côté ba faire na mon Congo, un père, na ba boloko à 85 ans, l'honneur la gloire revient à Dieu. Ou a une mission, on t'a battu na Mokili, surtout na Congo et si au biso totikali, toke nango. Balobi que asilisi mission na été ce quoi tiki yango et pas nani selon yo. A aussi sa mission tendengeni. La Bible tozonga na makomi na Zambie. Lamentation chapitre 3 verset 39. Qui dirait une chose arrive ça que l'Éternel ordonne. La vie et la mort appartient à Dieu. Hein? Asika mission tika pas nani. So tu sais que les adembo vont tambolate. Mais tu sais qu'elle était là. Tu sais qu'elle n'était pas présent à la République. Hein? Azaki to membre premier ministre était Azaki na opposition. Mais Mandela a sali 27 ans de pouvoir. Abimisi Afrique du Sud, Nanzelo Akei, Mandela Koufa, Bakundaye. Mais Afrique du Sud marche. Il y a ça donné Moussala. Mandela a connu prison 29 ans pour sauver le Sud-Afrique. Bato Bakoufa, millions de millions. Il y a Akei, mais ça continue. Tu sais qu'il y a Akei, ça une émission. Bon, Moussou Bazaï, mais lui n'était pas bête. Hein? Parce que pauvre papa, tu sais qu'il dit, à format qui, a formé moi, et après lui, c'est moi, Etienne Tshisekedi Tshilombo. Il est plus fort aussi, comme son père. Il est fort. Et puis leader, il dépend, c'est Tshilombo. Prophète Siko, et comme Siko, quand on a donc Moutakufi, Atiki Mona, Nedoba Tumsuba Rosalate. Ce qui a sali, il dépêche au Panzan.
pouvoir à côté ya mbongo ya suka et ko panza na muke ko si la carte yango parce que idéologie c'est que hein alors tu sais que tu peux ajuper moi né atie wana na ko passe exemple tu sais que est qui na 2011 bangone bazwaki bak na parlement et tu sais que la personne mot d'ordre ba député tout ya de pes hein ozona nanga ba ko na parlement hein ba monsieur baboyaki ba lati ba chapeau baboyi ba na papa zambongo mais moi na Chilombo abimaki Chilombo tu sais que abimaki elongo na papa na il était fidèle avec lui il lui préparait Kabila le père a préparé Kabila le fils le lois ont même mboka malgré azo kende pe na 2018 azo kende na gloire le coup manzo pas nzambe mais même ils ont fait 18 ans de pouvoir hein tu sais que depuis na mayele na afin de cadre na ko pesa exemple tu sais que na forêt moi na etani azo banki de pesa kende oya zaki mafungu secrétaire général IDPS hein abimi abani ko finga tu sais que dire abani ko critiquer abani ko critiquer ko akufi pesa ko critiquer pe ok de critiquer ce akufi kuna motema mabe yango moni Afrique tozali ka mitema mabe soki moto asala eloko na ye oyo ezo sauver Congo hein tobetele maboko lelo ya akufi nayoki ministre moko so vice ministre azoloba ntango Tshisekedi soki Tshisekedi azongi awo hein bokatanga loboko mais donc yo moto bomi Tshisekedi hein mais oyebi yango talobaka na batelevizio na baradio oyebi yango te obomi Tshisekedi non abomi ye te ntango ya Tshisekedi ekokaki bamema mokumbo ya bango te ntango na ekokaki mission na ekokaki oyo nzambe atinaki na se na mabelo na Congo ekokaki tozongisaka louange et l'honneur revient à Dieu. Mais selon source biso tolandi biso ba chroniqueur toki keza empoisonnement ba empoisonner ba va précipiter liwana ye dans mambele bele bimena sima wana yo azo tsengela la kufine Congo tambola te tu crois ça c'est tu sais que de quoi la kay Congo tambola te Congo doit marcher ba élément bazali ba fraki jongo bomi bango ba moke bomi bango ba ngwana bomi bango ba professeur Kalela bomi bango bo ba koti kuna te ba makila tout ça so ba tu ya pouvoir o ba zo lera mbongo na bango pam pam o bomi bango. Mais grand posant, on va continuer. Moïse a Koufaki, à côté de Kanate, Josué na Caleb, va continuer, va continuer, va continuer. Pourquoi tu sais que sauf que tant on est coquille, tant on est coquille, il a préparé, hein, moto azaki bololé. Na ba chef d'État nyos, bololé, Ntaba, Bosusu, Zaki Mobutu. Parce que Mobutu a préparé que ta moutouté, à ta moine naïté. Soit que Mobutu a préparé qui moto, mais Kabila le père a compris qu'il a préparé qui moto, moté mamabé. Mais tu sais qu'il était intelligent. Il a préparé son fils. Les lois au monde, soit que tu connais pas Tshisekedi. Il dépasse à ça la réunion extraordinaire. C'est Chilombo Tshisekedi, comme président, il y a IDPS. Et puis, il y a Sowana, tout ça. Hein? Pour soutenir. Et ça marche. Dans Kabila, le père a Koufaki. Et c'est ton niveau de Genève, Kabila a ma pays? Non, à ma pays. Mais ceux qui paient, président Mobutu, pas à ceux qui, moi, qui m'ont compliqué, compliqué. Oui, peut-être à s'imposer. Mais si vous bongo, moi, on est s'imposer, va saléni. Hein? Va saléni. Hein? Mobutu n'a pas eu Maël était. Mobutu n'a pas eu Maël était. Papa, moi, on a eu beaucoup de hein, le lengue na ibi kututé. L'Afrique est zandégi vraiment. Hein, en Afrique c'est comme ça. Hein, démocratie en Afrique était. Et dans ba gangi bazora pouvoir na makasi, na ba yanké, mboka ba yanké, mboka na ba yanké. Est-ce que toi tu crois ce qui démocratie na mboka? Mboka oloka ngala bela typhoïde. Au moins il bubu nga monene. Typhoïde ba ngala 18 plus. Eh. Hein, la habitation ne se pas parce que pourquoi? Mutu azo koka ko gouverner. Qu'on gérer foulte poubelle les hommes de maladie à Wate qu'on gérer en côté comment gérer province mais il est là le gouverneur Azali André Kimbuta Azali mais dans lobby hein qu'on gérer poubelle les gens ont typhoïde 18 plus na habitation ne pas parce que na kati na habité et pas dans hôpital c'est cause à cause na ba solo wana ndindi na poubelle net ya wana na kibangisa kota manga poto bato nyonso to 1 million ba kufi parce que il faut aider bango mais il est là il ne font rien alors ça est là comme côté quand on soutenir le pouvoir est pas pour mabiso na c'est pour mabiso ponga za pe moriba na okama zo elinga na mabe parce que déjà bakanga ba tifo de moko somo na la bien ko balabala te
ozomona bazoko kako gérer même oyo te bako gérer gouvernement te poubelle te bako gérer ville et soko kena mama yemu si mama yemu ngaza mungala hein na boato soki na tie ba pesi wana dozwa bangolo na banzomo ozomona bangolo na banzomo la kikimbute za wana plein bakoki yango te hein na oyebi yango te pour sola journaliste ça osala bakara pona nini hein ola mwana mboko oyebi yango on est obligé aux la neutre oza net sima ya mama yemu la ki moko za wana te oyebi la ki bache komona ngoni la kikimbute hein oyebi yango te soko te ba pesi wana na ba filet ozokanga banzombo mais na kolia yango te parce que bazolia bibembe to na sa de mort wana ezo bimakati nango oyebi yango te oyebi yango tala ndenge Congo ezokufa tala ndenge mboka ezokufa hein papa Tshisekedi afungoli bato mayele papa Tshisekedi alakisi bato mais mabe muka abana pe kolia la aller côté opposition aller côté pouvoir moi mabe moko mais nzambe alimbisa vraiment n'habitez pas la poto n'habite que vous êtes attentif vous allez vraiment mukim qui toujours progresser na prophète Ngefa ce que comme tout évolue tout tiki no mama no mpandi to rozongela ngo moi sima Tshisekedi yana kufi vous êtes sûr que moi na ko continuer mamba senko mais c'est qu'on est bon Tshisekedi hein na pouvoir pourquoi nazo le babo tango boyo kanili kam vous salez lengo père ak na besoin nini ayebaka ko vivre le souté mais article comme article la kola histoire bakamati bolobi IDPS baluka premier ministre et mon rassemblement tout une IDPS il a proposé moi anay bino bolobi yete boti na 3 personnes il y a 3 personnes chef de l'état qui signé ordonnance pénale Chilombo c'est premier ministre bakoluka mutu na bango bakotrike alors tango via moni ba souci wana hein mais beti via ki odai na kata Belgique ozomona parce qu'il préparait mutu moko za batie be président comité de suivi alors bon on va dire que na 5 ans bango moko ba lobby faut to loba vérité to banga nzambe le pays appartient à tout le monde tout le monde akobangisa mutu awate ata okangi ngai ndengo kangi nani oyo mutango Frank Jong ata bo beti azo kulu se filme ba Frank Jong le ki kutu filme bakanti ata botie kuna mais ba Frank Jongo bakobima ba John Ngefa bakobima oyoki mama bakobima bakoloba hein yubile boyoka na bato hein akobima na ramsa mama la sema be de pes bango vite kanuna biso yo Chilombo Tshisekedi hein pays ngoza pays ba est-ce que mu bato ba gouverner beaucoup na ba conflit beaucoup temps musambo ko ndengeni ozu mindoke okobomi bato na Uganda bazongi oyewa amisi esi bayambio lokola papa yo mususu komone nani o tio yo ba télévision hein kombo papa ngona Roger Limbal il vient pas même Sony de moi na M23 mboka ngoya bango ya solo penza nzambo ya lola moyenge beni yoza na lola on peut si mission c'est parti en mboka et ça va intérêt personnel il passe à la télévision il dit n'importe quoi à zongi bazo ya mbakati na mais yo betaka mwasi na yoka likofi pato moi na les police yek so nga Kabila abati sekeda kufa na kangi lumbala na tshekuna 50 ans de prison parce que mboka il faut tambola bien et ça se passe les gens qui tuent qui fait de mal aux gens bah qui me dit bah bon c'est Canada bango to limbisi bango pays fait la force armée fait sa force hein pour recevoir donc ozomona alors bitele ben justice yango via katiti via zo kataka na ben justice ya mabe azomona likambu ya dingeli ezo sala makati nango te na kosuka boy mais babo sénateur Congo j'avais prophétisé ceci il y a un grand baba qui va tomber encore la prophétie sous boy Tshisekedi ne sera jamais président de la République au Congo. Avec une mission na ye jamais na lobaki yango botana ba YouTube tous les cas na kasi ba conférence ba katana akozaka président mokolo moko te mokana na Zambie ko kisami hein les lopi akei asani mission na ye gloire et l'honneur revient à Dieu. Vraiment prophète Ngefa très fâché na mambozo le kanambo kazo mona ke mambozo kende bien ti so na roza na mutu na ko se permettre de poser question oh apparemment aujourd'hui bato belé bato ko gouverner mboka bien te selon yo ce qui lelo batio na ni place mon robot au mamsala ndeni batia na place ni na gouvernement par exemple na rosala te na rosala po na kokufa na rozwa boro na kokufa souci na zomona na bazo iba mbongo makambo na bango na kokufa na kokufa si na rosala te na ko mve député te pas so député na motion na nga
ndenge garde présidentielle na bakomema ngai bakoboma ngai parce que on a koloba nakosala te parce que nakosala na gouvernement ta mokolo moko te et na félicité mokia opposant mokia qui a refusé même au côté de gouvernement na bango nazo remercier Jekoko quand il a vu un député élu Mouzito voler l'argent alors bien encore tâté soit Mouzito azali mais voilà homme de valeur homme de valeur il faut pas ça quand nango selon ngaité selon Nzambe pe selon bato ozomona la base la carte nango mais minute yo mtozo lo bati minute ozo ba selon bato pe selon Nzambe est-ce que on dit mangai opposant trikio o ba yibisi bango ba kay na 5 coups pour ko kabula poste mais bazo kabula poste to boité donc kabula ba salaire to boité mais parti peuple où est la part de la population parti à peuple zawa exact c'est eux-mêmes on va bloquer mboka lokola continent Congo en otage papa Tshisekedi akeba misu ba kufa belé ils vont aller c'est lui qui bloquera le pays en otage ils vont partir ils vont partir nzambe tika kate tozolela parce que eza biloko na biso bango bazwaka bayibaka batondwaka na biloko yoso na moi na FMI FBI to combien Jamais Camille Galongwakia, Azaki ministre de l'Industrie, il a dété combien de mbongo? Est-ce que donc ça? Suivez ça, suivez nous quand on est faible. Donc c'est un go, bazuzu mbongo, donc mbongo, donc la mbongo ya mboka. Donc ba ministre wana ozo monde, même oyo ya sabi badibam. Tant bazo bima, ba kombo ndambo etikali kati nango. Budget ni bino bokozwa, obotangu ça un grand Congo. Les hommes malheur na biso, mais to ebisa bango bo. Nous avons mis une élection pour que nous soyons peuple comme nous sommes là pour le peuple. Pas question. Au moins, nous avons voté pour sous, on voté. Dans le Parlement, qui est pour? Qui est contre? Tu as abstenu, tu as dit, tu as Parlement. Et si 10 000 $, 15 000 $, un pauvre, c'est 80 $, soldat, $50. Au second, on a battu l'injustice, nous refusons. Pourquoi pe bango basala ka bamsu bakene kuna français ba éviter na kata parlement atomba ta musapité mais il gagne quoi yango la papa na zaki na esprit moko ya ko bolir biloko na que son âme repose en paix que la terre des ancêtres soit léger et doux azala kei parce que azam mutu mo atama benaye mutata ma benaye parce que awa atozaki barabaso kufi ba bisoka oleki yesu na kitoko oleki yesu Santa Maria nde mama yesu yo leki ye mais papa wana la kisibiso moi makambo moko oya kolisi biso oui na ndingo za notre lobi ke mutu soka kufinde basala ke balba malamu na ye na ndingo yo okokolobela na mabena malamu soza na moi témoignage mukia ko pesela sur mowe na biso mais na ko pesa témoignage malamu parce que père ya démocratie azalo kwa Martin Luther King azalo ko la monseigneur de Mstutu c'est un phénomène qui ne recule jamais. S'il prend son décision, ça reste ferme. Dans la Congo, c'est un bâton de Gouana. Mais avec une mission, témoignage de Gouana. Malgré Babylone, on a fait un peu de raté, pas à tout. Parce que l'opposition a un bon côté. L'opposition, il fallait un bon côté à pouvoir. Mais malgré ça, à Fungo, le Congo, les autres, comme Goloba, ils n'ont pas wana. Ils n'ont pas wana. Tu remercies, il y a qui mission de coquille, les autres vont continuer. Les autres vont continuer. Vraiment, papa. Prophète, non, c'est pas la maman. Makasi parce que c'est fungole sous votre maille, makasi sous koleka. Surtout bali banda na biso toza awa, toujours comprendre ce que vraiment ils ont les canaux en boka na biso. Mais prophète, ils ont l'eau moins peut toyoka qui n'a habité sous nos se permettre les sous sur opposer question balobi que ti lo bara mingi pour na biso ko so ko signer pe ndoko tebena na gouvernement ngo boyo biso banga ya pour commencer ndeni ndingo zo signer bobi que mbongo mo bozo na poto ba corrompre yo. Pour le bar, les politiciens ont besoin de penser les colons de la minute. Moto va corrompre kaye, attends ma coloté. Nazora moi, maman, moi, comme souvent pour la relève, ça va vivre orphelin. Nagosu me beni tout quand attends nango. Mais je ne le fais pas. Nazora pasteur nango. Na pesa kapona attends ma col. Nazora patriote. Et je suis un homme de Dieu. L'homme de Dieu vous assème. Nazora va corrompre. Yo kasi ba corruption. On dit que la corruption en Mbanda. Mbanda na lia eloko te. La caméra est bien pour adresser na bango. Nazo bana Ngwanda boye. Otuna ngai batuna na lobaka na émission na bi des opposants
on a kondima bango na Congo. Fraki Djongo na kondima ondima était parce qu'il y a un parlement. Ce que le film on a mon pouvoir ben on va mettre film ba kay kuna. La ndanga bien. Un vrai opposant au sala ni na parlement ni na nini parce que biloko ba sala et ko simbate. Le seul opposant on a lobaki na Congo on a kondima le on a voté comme président c'est Mokia Gabriel. Oyo ba koropa été et loko moko te alingate. Deuxième opposant c'est Ngwanda. Pourquoi? Baramota za Baramota za lewa. Balo tout Mobutu bakene ba mulu kinkela. Oyo alabali papa Kabila tolembi on a noté to tonde alaba na Mobutu weti. Yenda cha Mobutu na mapata et l'otambola. Oyo kinkela wanati. Hein? Okobenga motono opposant. Et Ngwanda pourquoi? Ngwanda malgré Piaka, poto Piaka grave hein. Ah maman nanga Ngwanda parce que tous les opposants pouvoir assombi bango bazana kati na opposants za sur la Congo te. Hein? Alors là-bas Ngwanda pourquoi? Ngwanda ata bambongo na ba poto Ngwanda zongi Congo te. Ako pozonga Congo ko la balumbala bazongi. Lumbala pe kozonga na Ngwanda pe bakoli bazongi pe na ye ba ko salela côté ba baramoto bazalia. Alors, Congo est l'union de la vérité. Moi, j'ai dit la vérité parce que la corruption a été. Alors, moi, nous avons fait 50 000. 50 000, on a combi coûté. Et que tu as 5 000. Hein? La table à ma coloration, Pengwa n'a pas vendu à Zoyo, car de Matrika n'a pas. Mais Ngwanda n'a pas vu son Ngwanda. Bato Babomi Congo Ngwanda Wana. Hein? Moto Abomi Congo n'a pas vu tout. Qui était le Terminator? C'est Ngwanda le Terminator. Hein? Voilà, bon, ma bateau n'a revolver. C'est Ngwanda. Avec des spénaillés, avec garde présidentielle. Hein? Mais nous avons dit que Mawaka exilé a eu paralysé. Pour ma belle, les cas, il fallait que ma boue. A eu un côté. Il y a comme ça d'embêter. Hein? Alors, si Ngwanda, pour Moïse, pour Pharaon, il faut jouer Moïse. À côté de la palais royal, il va force à Pharaon. Et c'est pour Ngwanda. Ngwanda va diriger beaucoup. Il m'a injustice. Et puis Ngwanda va conseiller le président africain. Ayebi Congo. Ozomona magé makamona ye magé oyo bangwana basali mabe koleke belé awa hein botanga zoka bazo bagay ya pisika 50 nga solo na ngwana ngana solo na ngwanda binda alo na solo na ngwana na solo na ngwanda te na yebi ngwanda te na yebi le passé na yen terminator motaboma batu na Mobutu basitsa batu pas so dozana ngo bangwana baza complice de cela mais Paul azaki assassin abongwana ki ngwanda alias Paul. Hein? Ok, dans la Bible, Ngwanda alliance Paul. Paul était maîtrier. Il était maîtrier, mais bon, a comme un apôtre Mounene, il y a Jésus. C'est comme Ngwanda. Ngwanda va passer le kin à poto, à Kalisi, à Makila bateau, dans ma bien bateau, il y a Balouki, le lot, à un vrai opposant. Beaucoup de Ngwanda, c'est comme Ngwanda, c'est réel. Est-ce que dans Sali Mabé, Ngwanda, pour la lobby, hein? Dans Sali Mabé, là, on peut 50 000. Attends 200 euros pesanga. Attends 100 euros na zwango. Non, on va autoriser ba makambo ndengote. Nazali église au milieu du village. Nazali église au milieu du village. Hein? Na koloba ozali vérité, nous ezali kati nyangote. Ngwana ninga zali ba benga pasteur, c'est repentir. Hein? Il faut le balelo qu'on a ébi prophète on a allé mbongo na été parce que qu'un apôtre ba sinyoso na les $50 000 na ko so ngozo mbongo na ko zo ya Kabila. Oya Kabila na boy na batu na ko zo ngwana na mbongo te. Ngwana na mbongo te na ko zo yango te. Je reste na ki pauvreté na ngai, je reste na ko tamona makolo, je reste na position na ngai na ko changer te kino yeso akoya. Vraiment, le message est passé. Nabi que surtout balandaki émission moro quelqu'un je sais pas na site nini au balandaki que $50 000 prophète Azwaki prophète a démentir alors que Azwa ata 2 euros ya pamba te bolandanga bien que basola même pas na téléphone. Nabi était. Nabi ngwanda te ngakuta kutana ngwanda bote parce que tanga osama ko na bango na kutana oyi bato tout balata manette bato escroc. Mobali nyoso plupart 99% là dans la manette baza escroc. Oh prophète même on l'a sur lunettes. Ah on a là na comme na Yesu. Aïe. Vraiment nous tenons jusqu'à la fin de cette émission. Prophète n'a invité ceux qui par rapport à mon sur le basso en amont de la fin to banana mamba ya Tshisekedi dit so ko rassurer ba tout cœur bien que ça n'a été mambo qui venons toujours bien. Non tant bazo le coup en tant que prophète de l'internet na lo ba il kambo na biba ba muso okoya. To bandaki na liwa to sukisi na liwa to bandi pe na liwa po kongo mboka matanga c'est le papa azate
toujours rendre hommage na ye. Bon, attends, tout ça, messe, hein, parce que les catholiques ont récupéré ma messe, les protestants ont été, mais biso de Tikali, messe à l'Iwa, ils ont raté. La Bible, les athées, biso de Tikali, ils ont lobby. Mais tu repères hommage à ye, non, soit sali, à la Kisi biso, à Fungole biso miso, c'est le père de démocratie. Il y a un des fondateurs de la démocratie au Congo, tout à fait film de Bangwanda. Totaki film Mobutu na Rwanda film na bango yende atelema keloko wana vraiment sali que son âme repose en paix et la terre des ancêtres soit légère et doux na yeba yambaye et sikazali. Alors na ça Congo le père est parti mais Congo est koufité. Congo ça continue, il y a des opposants biso tuza simanango poto memamboko yo na kati ya démocratie ya solo et puis ngana lobaka bolanda yango na sakola kezali ko sikate na bi Tshisekedi ne sera jamais président de la République awa mokolo moko te liwana ye enzambe akokisi prophétie na ye na makambo na ye mission yaki ekoki botala ba chaîne na saba émission ebene bakanda bolanda yango bokomona yango hein mais apesi pas Josué Moïse amemaki ba Israël na bombe 430 ans mais akomi na kana akotite Caleb na Josué zali bazali ba frère Jongo bazali ba komema ba Félix Tshisekedi ba Mokia bazali na tanga ngwanda te bazali bazali kuna bazali belé bazali ba komema mboka nous sommes là derrière les opposants tozali déjà be pouvoir toke na démocratie toke même Kabila boko c'est la bato ya bato likambote papa Koufi âge kendeki en Afrique 84 ans c'est beaucoup parce que azwa fimo ya Mobutu Suka ba komé ba faire ya moto impère na Kongo na ye et puis torture za ebele tanga zoki na Kinshasa awa ba fulo pe bomie mi pepe ya mabe partout pour soleza ki sisa mobimba ba to kufuna ba typhoid ponga na typhoid nde ememi père ke ne kuna ba coûter ton 25 typhoïde et plus to éviter dans dernier père accueil ça n'a rien à voir au pouvoir de bomie to boete to le la père na oyo et le kamalamu to za bomoko botika mobulu pona mwana kichulu wana bokomi na mandala la kotia congolais to détruire loko to tongité ce n'est pas bon to détruire yango te hein to za na bolingo na discipline tango corps ko koma awa to leli to botikaye na boboto et le pays continue avec bo batikali to za moko et to koma na suka président Kabila 5 ans bakale te on aura l'élection toujours au Congo to voter bato asika oyo ba komema mboka na biso et mboka na biso et mboka prospère pe mboka oyo ko za béni et élection ko ya dans 5 ans pour Congo sera libéré totalement il faut 10 ans c'est que le terrain m'a dit pour bano ya biso na ndambo ba ko la chance akota kati na yango oyebi pauvreté comme ça ba to mikolo tamo na kiseso mo ba to bi ko vita pauvreté na kinzala le kakati na bango et nzambe akosunga akopambola na komo na Yesu Masia amen prophète amen vraiment ton dimi amen numéro contact bon numéro de contact na nga so motangi ko zwanga 00243 na WhatsApp imo Viber 89 610 49 41 okozwanga na ba site wana ibisio sauf na 0 na kanga 23 na kanga ka internet nanga mais ba numéro sotika polele 00243 81 807 26 78 mais numéro nanga privé on a kanga ba sera musuna pota benga na 4h du matin 3h du matin na ebité zali na 00243 99 42 937 okozwangai pe na kosunga yo na nzoto na molimo que mon Dieu bénisse le Congo a bénir le président de la République a bénir le gouvernement a bénir le Mendi na ba opposant na Kimbuta a bénir le pays na komo na tata pe na mwana na molimo santu amen amen nabi kenzondo ne komi je remercie mon boss Patrick Momo a pris l'occasion de rejoindre Bomoko ya Mboka vraiment nabi que tozali pour nous ça et puis si vous avez aimé cette émission qualité à son lumière dites merci à mon maestro mon cordon à moi Alphati Ndombe Bruno vraiment qualité oyo bozonga na Bomoko ya Mboka musika te donc bozape te bokeke musika te Bomoko ya Mboka nde yango penda site oyo et ça la ke boyoka maram oboto yoka librement pour cette émission écolocati na Bomoko
nous remercier bato basala biso que tozala vraiment sans faute on a zangi sans vraiment tala et ça bien té quoi na pesi merci na daki mwana nteba kwenda vutuka babika la tozoya zo kitamabele tozala zala vraiment elle Thomas Peniel mbote na bisiko zali vraiment Victor Mukengla. Donc l'artiste polyvalent, donc il y a qui paraté simba partout. Olga Kankolongo mbote na bisiko zali na bi que tout ça émission roya roya sous le banga non vraiment. Tu peux si merci na équipe technique mobimba na bi que musale au salama bien tout kutani susu prochainement pour le prochain numéro. Bye. Biso bana mike kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka.